Jésus, avec le Dieu de mon Père qui est vivant, le 18 janvier 2025, Oyo, Nangonga ya 15h Ngingo, le pasteur Barouti Kala Carlos, Abengi Sibana Tchangu Nyonso, Tchangu 2, Awa na espace nouvelle Elan ya Adolphe Muzito, na arrêt Infobank na commune Ntele, Boya Ebele, Boya ko savourer Docteur Jésus avec le pasteur Barouti Kala Carlos. Ndeko Kongo mwana Tchangu, Kobuka na te, Yakaka ko vivre bikamwa, pour ba témoignage jamais errata, yoka lokoyo. Naekati na wewe isika kama tole kalibosoma bonde ya famila kana niyo medelanja ngozo kwa na zotambola na bizu. Na kisa unatenga na bonde na mali mara moja longi ya pasteka unosi na vision na ngai. Na tiki na ibunati ni kwa ningali na bizu. Na kwa mtatani na operation sasa kwa bode to bini mendenga zongi tombola mutu bata to azomona bato mibale esengeli tozonga na hôpital po batali makambo ya mbongo eza te me tovandeka ya ndako lelo toye na kampagne ndenge mpe toleki awa nsima ya kosote na tuni ozomona ndenge nini alobi naomona mutu moko nalobi kingo naoleka osoka asali bezomona bato mibale na sikoyo azomona mutu moko motumami na kingo nyonso mpe sala na ye ndenge nzamba asalaki na ye na terrain municipal ya Masina ya Mbaloyo na espace nouvelle Elan ya Adolphe Muzito boya ebele boya kokuta na Docteur Jésus bozo ba solution na ba problème na bino.